Le 3 février 1989, oyez. Le 3 février 1989, oyez. Afrique ekota na lupango o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Nakoloba na ngai mingi te na tina na mokolo ya lelo, me tozali koloba tango nyonso eke biso tozali bana na mapamboli, pamba te tofandi na banzambe. Papa kisolo kele ye nzambe, papa ya lunga na nde kolo Yesu, papa yangenda kuntima inde tata Molimo Santu, bango nyonso misatu na nzambe boni na nzambe moko. Bango tomonaki na tango wana papa yangenda na moko yedata musaki biso, yango tozomona lelo yo na papa Simo Kimbangu Kiangani ya solo nige batambusaki biso bango banzambe bazalaki na susi na biso makasi biso bana tenge papa ngenda bandaki kolobela yango te posa ya kufana na bana kasi lola tata nzambe bongisaka nzela ya liwa soki ngonga ekoki foka kabakende kasi biso bana pe batika ki biso ba pauvre te. Est-ce que batika ki biso ba pauvre? Musala tata Molimo Santu ya tata Simo Kimbangu ekoki kokufa te, ya ngoyo za ko continuer. Kasi batata balobi ete to chikile bino makambo misatu, bolingo mibeko na nini na misala. Yango lelo le 3 février solo na 1989 carte d'Afrique eyaki ko apparaître. Yango ngana ukende musika mingi te tokolanda ye moko papa ngenda ndenge nini alobaki na tina ya carte d'Afrique e biso bana position nini tokozala na yango. Biso bana position nini tokozala na yango, surtout na Afrique, surtout na Afrique. Tolanda liloba ya papa ngenda kuntima ngeza mwa mulai, mais malamu ta perte a prêter attention pona toyoka po mingi toyoka kaka, mais maloba ngu nani toyoka yango te ezabo yete mingi tolobaka bapapa batikela biso makambo toyoka kana biso yango te. Yango tozo chaka maloba yango wete biso moko biso bana reprendre position batata batikala ki koloba nini bango nyonso misato na nzambe boni moko toyoka. Tozali kokende sasa tozinga esika tozalaka bapeyi biso ni na jui makasi ebele epai na mateyi ebili mopesi biso malamu ndete te ya mateyi oyo biso moko tokamati yango totiango na mabenge na biso ya molimo ezali te ndete peyi baninga biso moko tozali kosala abstraction, c'est-à-dire tondimi na biso te nde ndenge nango nakangamaka na mibeko boye nakanisi eza na mwanga epasi ezala pasi na bino te malamu nde batili mikili bayiba biso esika tozali kokende. Solo nzambe asi akitili biso, nzambe asi amoni nde a travers biso akoki kosala mosala na ye, kasi tozala sincere pamba te ekosala biso mpasi soko tosali ndenge mosusu. Malamu nde totambola ndenge elengi ye, bato baseki bino, bato baseki biso, bato banyokoli bino, bato banyokoli biso pamba te banyokolaki tata, bato banyokolaka nkolo Yesu,
baprofete nyonso balekaki banyokolaki bango na ntango tozali na bino ngai makambo aza kobongana membo te me ntango na bango ezalaki bamagicien bazalaki kasi mingi te bafranmason bazalaki kasi mingi te barosicrucier bazalaki kasi mingi te ntango na biso bato wana batondi ebie koponama oyo bino baponami mpasi mbona na tata simeki mbangu ezali baponama moko ya kokamwa nzambe alakisi biso elembo moko ezali wana afrike yango moto atie yango wana te mikili nyonso mizali kakawa kasi nzambe apesi biso liboso afrike mpona nini nakanisi likambo na biso ezali esika wana monene elembo yango ebimi na kati na biso mokili mozali monene kasi awa na nkamba nzambe alakisi biso eloko ya liboso afrike mpona nini boye solo mpio monene ezali ndenge alakisi liyoka afrike tata na mama malamu nde tozala na makanisi lelo etambola na mokili mobimba oyo motu mingi azali mpasi ezali makanisi peuple afrique tozali na biso bato mingi te soko totali afrique noire tokamati kaka afrique noire oyo afrique mosusu malgré bango mpe bazali baafricain kasi nzambe apesi bango couleur ya ndenge mosusu bango bazali na couleur ya mondele banda ntango wana bamomonaka bango bazali baafricain te bamondele mpe oyo banongo na putu baye kotonga bausine ndenge na ndenge na mokili mwa bango bamondele mpe balakisi bango ndenge bakosalaka bonduki ndenge bakosalaka biloko boye bakamion ndenge na ndenge bakolakisaka bango kasi awa na ye balingi balakisa ye yango te me ezali na ntina nini balakisa ye te bango bazali kaka na kati na afrike me bango ndenge bango bazali bamondele donc bango bamimona te te bango bazali na bango baafricain te esika bino bozali bandimi ete bango baafricain me soko bakomi pembeni bakondimaka na bango te nde bango bazali baafricain lelo soko occidentaux baaméricain comment dirais-je soko tokandaki baaméricain balobi ete bon ntango oyo bino na bino lemitambulisa kuna bamindele nyonso bazali kuna na nord bango bakokita na afrique noire pamba te basi bandimi ete bango bazali na bango bato mingi te bakolakisa biso mpasi ekonyokola wana bakonyokola biso ekoleka ndenge bamundele banyokolaki biso tokamati exemple ya mauritanie tokotali 75% ezali bato mingi 25% ezali bamundele me banani bazali kokomande sikasikawa ezali bamundele 25% bazali kokomande 75% ou bien 75%. Nina ndenge nini watu wabini muntu mingi azala gouverneur kuna na Mauritanie azala ministre ndine bango bazali baafrikain te ndine bango bazali bamauritanie te eloko nini ezangi kuna likambo moko tokiti na Afrique du Sud. En Afrique du Sud, le 3 de la population bato mingi un quart bazali kuna bamundele ne banani bazali na volant bamundele lelo ndenge ezali kubunda bango kuna bato banani bakokufa mingi bato mingi bamundele te ne bango bazali baafricain mpona nini bango balingi ete bango bazali baafricain me mpona nini bazali kobomaka baninga bato mwindu likambo ezali lelo oyo nzambe aponi yo alaki yo tala afrika yango wana bongisa pamba te ezali base obi ezali fondation na mutu mabele oyo masalabanaka muntu balakisi voilà bobongisa
alors soko biso te bongi site nayibi te so olinga bato wana ndenge nazali muntu mundu malamu ndenge linga liboso mpo na ngai nalinga mpe bapo oyo elongo na kati na mokili mwa ngai na mpo na ngai nakanisi tokosepela mingi soko baafrika nyonso tu basi bayibi ndenge nini nzambe akanisi biso bato mundu na ntango oyo c'est-à-dire tozali na la guerre moko kosekana te kasi tokolonga la guerre wana soko totamboli na bolingo soko totamboli na mibeko e totamboli na misala tate tozila muntu mosusu aya kopesa biso commandement ezali te ndenge tozali komona ndenge toza kotambolaka na ntango oyo mokili mobali kobongo wana e mokili mobiso po ate mobongo na libela korive wana ezali na yo papa ezali na yo mama lelo soko toyoki savimpi alibi bon banda le 15 etumba na ngai esili na déposer les armes kasi malamu nde toyokana soko toyokani na biso nalingi komona lisusu bitanga ya makila na mokili mwa biso te soko koyoka kuna na bene ale grève oyo edéclencheke bana classe basali mobulu bate bade ebele bakufi okana na Sénégal kuna mpe bitumba lele bana classe epuis leta mpe alibi ngai oyo lelo ana kati na biso na mboka kisasa pia ale mobulu bana classe soko koti beza na kati na likambo omoni kaka nde mobulu wana ekolongaka na bato mosusu te ezalaka bangunda baye kokotela biso batei biso matei na bango toyoki ale tobali kobundaka pamba te tozali incapable ya contrôler makambo na biso kasi mpona nini kuna na ndako na ye azali kobunda te aye kobundisa ngai awa soko tozalaka mayele nde esika wa nde raisonnement ete kote kasi raisonnement ezali te ezali kaka kuna te soko totali na kati na mikili na biso na afrique toujours mouvement ezali effervescence ezali wana nini bamoni ete soko bato wana bayokani mpasi yango wana nzambe akanisi ete tikanakanisa bato mundu apesi biso papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu ye wana abongisi biso likambo bon lelo bino bolubi tokolanda ye alibi ete bozala na bolingo alibi na biso ete tozala na bana na mibeko alibi na biso soko bozala na misala na bino toujours en tout cas bokozwa maso bazala na bino mposa on dirait ndoto tosalisa baninga wana bayibi na nzambe te malamu nde bayiba nzambe à travers biso toyina mingi na kati na mokili memba oyo bamibengaka banganga nzambe na bango ezali kaka ya pamba mpona nini basi bamesanaka na makambo oyo ezalaka ya biso te alors ntango baye kosisuka batala yo te eloko wana ezali na bango eza na yo te alobi moto wana relation na ye ezali très direct alors soko atali bina libini solo nzambe alobaki ete nasala bikeko te ngai naza kosalaka bikeko nasala kisi te naza kosalaka kisi alors moto wana malamu nde tosala ye ntaka pamba te si tomesani bato basi bayibi biso ete tozalaka bato minene soko nalongoli lisusu eloko oyo pa moyen lelo nazwi programme elongo ya kisasa programme elongo ya kisasa oyo desina tuto ya Afrique du Sud ayibi awa na nkamba pamba tena yaki na ye akoma na kisasa mutu wana mposa na ye azala esika na ngai ntango tozalaki na Vancouver na papa wanemi mutu wana ntango asalaka déclaration na ye déclaration asalaki pamba te bato oyo basambelaka nzambe te na babudiste na bajuif bakendaki babongisaka lisanga na bango na basavant nyonso tu na mokili babongisaki lisanga na bango na kati na lisanga wana basalaka mosio moko ya kosekana te oyo basatake na bachrétien mais likambo moko bango balobaki ntango batangi discours na bango bamisusu discours na bango eswaki bango kasi ngai esalaki ngai likambo te
metango baye kubingisa likambo bango balubi ete bino balubi ete monopole ya Yesu ezali na bino. Donc bino peza bolandi Yesu soko Yesu mutu bokomona nakana ye akutinda kabino bobo makabatu alors bondi mina bino ezali lukuta. Donc Yesu wana biso kolanda yete famba te azali Yesu lukuta apesa bino mayele nde bobo makabatu ba indie batombo kaki basali manifestation na bango ba oyo pe bazali ko dépendre na Rome bango pe basali manifestation na bango balibi papa na bino wana azali hypocrite et puis c'est un grand magicien azali na pouvoir tukumine na mibale 42 malins bobonye a remplacer ya Yesu. Est-ce que Yesu atindaka yende ala takabila kwa ndenge wana? Est-ce que Yesu alibaki na yeye asala boye akamata munduki abo makabatu. Donc Yesu na bino wana izali alukuta. D'ailleurs baya kusidi sala boye. D'ailleurs telubi na bino ete Yesu azali na yede susu mondele te. Yesu asia butamaka na yeye na kati na Afrika. Bino boza kujila ka Yesu. Bo sirisi ba africain. Bo sirisi biso ba indien. Mutu surtout andini minute le bokamati bunduki po. Est-ce que Yesu watinda kabinu? Sika wa Yesu akumaka na ye mutu mwindo. Ya. Iba malamu ndako wana tozaraki zali ndako moko munene ba etage kuna batunda. Eh bien, tanga balubi boye. Dasime tutu aterami alije ngana sepeli. Mais Yesu akumaka na mutu mwindo butama na Afrika. Alors sika ngana zalaki ngana yibiye na mona nakana ye profesa na kimbote na lia kira ye sika mboko mukolo na kota kinanda kwa nzambe na bango esika wana yenda kwa nzambe wana za kutokoti na moni na jibe ebe na mona kande solo Yesu azaraka kuna ngana mona kiye kasi wapi esika nini ndio na le na ndako na ye batu watali kasi mutu udi kama nini pamba te bazala ka kufila ye muntu munene mutu aza kulubila kuna Afrika du Sud ye alibina mwana kana Yesu tangu batungusi alu amona ka ye wapi alibake solo na mwana ka na zaiye kasi fika nini akukaka kulubate malgira mwana kabisa ndio tozali kuna kasa kwa kulubate na tino nini pamba te akanga mina biloko ya pamba oyo mwete bien dans ce programme akoya ya senginde ya 16 na biso kasi ba protestant non surtout ba protester sauf les orthodoxes oyo monseigneur azaraka kuna alibi soko kumi kuna vraiment à choisir esika oyo ya bisi nyonso ba protesta ba bebite akokumila kuna te pamba te soko kumi kuna mangomba na bitu makokufa kaka papa chipenda lubi ngai na monende sika kuzala pesa malamu kuna no malamu ndio tena l'hôtel intercontinental biso moko tukufuta mbongo mais pas soko ke kuna bakembaki se biso moyete hoteli makambo mazali kuya natangi programme ndenge basalili yango makambo maso esika na bango nyonso tu bele mokolo masuka bapesi ejila bon okanda chez le Kimbangis na centre d'accueil kakuvanda kuna te okay kutala bango kaka ojungi bango na bango pe bakamatani heureusement biso ngana zana ga arbitre na vana ngana nkama lako dia kamfumbo na biso na saka kuna moyete bango na bango ne ozero kukimbisa kanini soko ye asia hivi papa kipenda insiste malamu ndio na l'église Kimbangis kasi bini bolingite na tina nini no soko akai kuna biso tukuzaidi susute papa ta kulinga kaka na kutala misala ya batuwana akukoma tina kaba
or tempusa na izalaki akuma wapate kota wananda kuji kasi mwete natina nini soka kai kuna bisu mwete kanisa kaka nini o l'ecuménisme mpamba te omemi eloko oyo bato bakudingaka te bakulinga yo te yango wana batata na bamama eloko nini wana bakiminaka biso solo soko moko na kati na biso tokozalaka na biloko ya ndenge wana tokatola basapato tolongola yango mpenza longola basapato wana pamba te ezali sapato mobisoto pa te tobongisa mokili oyo rien à faire nzambe alakisi biso afrique bobongisa afrique pamba te ezali berceau de l'humanité naki Congo balobaka na biso lisese moko ya kitoko soko olingi bazwa yo likambo te esika okokwea malamu nde osokola yango liboso donc tosukola liboso eloko na biso soko tolongole basapato oyo eza na biso na kati na molimo po te tozala lolenge moko na bango te ebie malamu nde tolongola basapato na biso oyo théâtre baza kolakisaka biso mingi bakozala komona yango important te kasi nga naza komona yango tellement important makambo mosusu na kotuna bino yango moko mosusu pamba te ezali nécessaire eloko wana ezalaki makambo ke kasi soko rentre okoti na profondeur na likambo okokutana nde solo matei mingi tosi tozwi beli na makambo ya ndenge wana yango wana batata na bamama ya solo tobongisa eno mokili pamba te nzambe alakisi biso ete pamba te l'Afrique ezali berceau de l'humanité bobongisa liboso wana pamba te ntango bakotala biso baafricain kasi bobongisa liboso kuna na bino te même pas nini boye kobongisa liboso awa wana bino donc malamu nde tozwa bakesio wana te kasi liboso longola eloko eza na liso na yo wande kono kolongola ya baninga wana ekopesa biso lisusu nkaka nakanisi tookani na komi na tata mwana pele kusantu amen. Komina Nzanza oye. Tolandi to tolandi te. Selile Afrika toyoki to toyoki te. Kimbangismo oye. Nkamba oye. Tolandi to tolandi te. To commentaire ya mingi ezali te. Se tolandi ye moko papa Diangenda denga lobela kyango na 1989 na tina ya carte d'Afrique oyo eyaki ko apparaître le 3 février na sima na mikolo wana nde ayaki kolota ndoto sima ya maloba na ye oyo nde ayaki kolota ndoto ke papa Simon Kimbangu aye kolakisa ye bato bakosala na ye kasi tango baza kobima atala bamindele fadi angenda lobi bango si bazwa bango lisusu otokosala na bango Simon Kimbangu ayebisi ete oyo yo ozali kotambusa bazali nde kosala hypocrisie ndenge alobeli yango na message na ye soki totali lelo oyo tozali kotambula na solo na oyo tozali kotambula na hypocrisie banani baleki oyo tozali kotambula na kati na hypocrisie kasi batémoigner yango malamu na bamindeleke Yesu aza mundele to mutu mwindo afandi wapi ingala tuni soke afandi wapi afandi ne na Nkamba wana ye asiya yebani na ye Kimbangis boye Nkamba oye Kose ayebani na ye ako changer kombo te tango na tongo nazo yoka faki aza kobeta
ya lungana ndengona te to sepela yete ako changer combo te ako changer combo te ngai na langa songia njila Yesu te ngana langa songia njila papa de la ville tika na yo ngana langa songia njila ngana langa songia njila naza papa de alunga na te ngai nazali nanga koko ya bayombe mbenza bana Nsanza oye ngaite mnalubia papa di angenda mutalobia ngo ngaite papa di alunga na kyangani yewa na nkolo Yesu bongo to bongo te yepe mutu atikala kikola kabiso akeko bongisela biso bisika yango akendaki kobongisa mboka nyonso soki ekomi munene babengaka yango mbanza elingi koloba vile mbanza oyo kolo Yesu akendaki kobongisa mkamba Yerusalemi bongele meso na bayuda alobaki ngai nazali nzela bomoi ngai yenkolo Yesu lelo na tango na biso akomi nani monakisi nzela Kimbangisme oye bon tolalaka histoire de Gezalaka le 25 mars 1992 papa Fumalongo papa de angenda kuntima yebsinga mbenza koningana lisusu te fanda na nkamba ayepsaki ngaka kande mwana ayepsaki ngalika mususu papa de angenda le 25 mars 1992 shika tozalaki biso nyonso bandeko ayepsinga mbenza kuningana lisusu te fanda na nkamba yango penga na fanda na ngai na mboka na ye te gala tshena nga commentaire de wana ngai nazana likamo na ngai o nga na bomba ka ndinga yepsa nga wana code na nga yango ndinga wana pe na bomba ka code na nga wana code na nga na bomba ka nde ya mwana na yango nde tolandi ye moko papa mfumu alongo papa dange na longe alobiete na kati na lingomba tenge alobi na proverbe na Kikongo ete esika kokweisila moninga sala nini kombola elakisi ete biso nanu tango tozali kote ya biso moko tomi petola me oyo za kote ya akokuta ena mbindo na yo wana eske mutu ana kolanda matei wana akoyoka matei. Donc c'est très simple. Biso bakimbangiste oyo tobengami bakimbangiste tolandi malamu ndenge kuna na Franconvert ndenge balobaki ete oyo etali spiritualité na monde entier etikala wapi kaka na nkamba alobi yango sika mususu te esika basalela mutu
Congo Central, oye. Congo Central, oye. Congo Central, oye. Et papa Dangenda lobi yango na message na yo sikoyo. Afrique. Pe sika wana ye ayeko bimisa nde sika wana ne ye papa Dangenda abotamaka na carte d'Afrique wana. Donc yango pe salaki biso na nzanza eke ndenge to ndake message wana to bongisa place wana to tonga ndako kitoko. Elle a bien protégé Sikawana. Mais, bisoba kimbangiste, elle a kisete. Tolongwana makambo nyonso ya mabe oyo to saliba imitation poete ta pona zwa boye pona zala boye moi lokasa moko boye moi boye. Long makambo nyonso wana tolongola. Soki tolongoli yango tuzina biso Kenya, malgré j'étais qui, à Koyemba Katango nyonso soki, bango bazeli, biso nyonso to lingana, to yokana, ekozala mpasi. Eza boyete, elobi ete ye, akitisaka bolingo na ye, comme ça, oyo ba yokite, allez, bakena bango, pembeni. Oh, bazala mato ya koyoka ete tikete ba sepele. Eza boyete. Makasi kaka na mabondeli. Makasi kaka na makambo nyonso misato batikile na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana tata Molimo Santu. Amen. Imbangismo ye. Yambo totonda Matei tozwi epai ya Nzambe na biso tolobi boye ba oyo toye na biloko ya kolia toyebi esika tokenda kotika epai ya papa Kiangi bakotia sani ndenge kaka tosalelaka ntango nyonso pamba te epai ya Nzambe bakoyaka maboko pamba te surtout biso bakimbangiste toyebi yango malamu sika tobongisa maboko totonda Matei tozwi na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu o kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu Ambieto sindika bana bakumusa to bondela o nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tata Nzambe kolo Yesu papa Simo Kimbangu to pesi bino lokumu na mayemanso bozali ko salela biso yo bolobi yango ete bokozana esika ni bale to misato oyo bokoloba na kombo na ngai na kozana bino elongo lelo tozali na date ya le 3 février l'an 2025 tozali nde kokanisa maye oyo emalekaka na le 3 février 1989 na mboka mosusu te awa na kati na Yerusalemi ndenge bino misato ya bule bofandaki anakat
na mboka Yerusalemi mpona kokanga makambo oyo kopesa Kenya na mokili mobimba. Yango nde na mokolo lelo bana na bino ya komina Nzanza na Matadi pe Selile Afrika na Kimbanseke kuna na ville province de Kinshasa. Tokanisaka ntango nyonso na mokolo oyo ete toyaka wakati na Yerusalemi mpona kokumisa bino pe kosenga maye oyo mazalaka na biso. Bolandi bosengi ya bana na bino banda na komina Matadi papa pasteur asengi. Papa pasteur pe Selile Afrika kuna na Kimbanseke pe asengi. Maye oyo mazali komona na kati na mokili. Na kati na mboka na biso pe na kati na Lingomba. Bolandi ndenge basengeli yango. Maleli na biso pe na kati na banzembo oto yembi. Bolandi yango malamu. Oyo mpasi etondi biso na kati na mokili pe na kati na Lingomba. Tolobi na nzembo ete boyoka kolela na biso po ete Kenya na kati na mokili mobimba, surtout na Afrique. Ndenge yo moko papa jange lobeli yango ete ebonga esi ezonga na biso bato yindo kasi tozali kososola te. Pamba te elobami na kati na français ete l'Afrique est le berceau de l'humanité. Kasi biso bakuba bato mwindo tozali kososola likambo yango te. Pe elobami ete likambo yango efandi awa na RDC. Kasi tala biso moko na RDC boyokani ezali te mobula ndenge na ndenge totali mayema o mazali koleka kuna na kati na est. Pe esika mosusu te awa na Nkamba. Kasi biso moko tofandi na Nkamba, biso moko tobengami bakimbangiste. O tolandi kombo yo papa Simon Kimbangu. Tozali nde kososola te. Yango pesi biso litei ya makasi papa Mfumandongo papa Dange na kuntima. Yo lobi ete pasi nyonso tozali komona mpona nini biso moko pe tokangami na makambo ya mabe ya mosoto masumu. O biso bosa kopekisa biso. Yango ezo kokanga biso nzela tozala na Kenya makila etika kotanga. Mabe ezala te ba maladi etika biso liwa ezala te pe o babotaka te bakoka kobota o babalaka te bakoka kobala nzoka nde biso moko tomekanga kisinga na makambo nyonso wana etamboli na biso tozali kaka bana limisa biso na mabe nyonso tosali ndenge olobeli yango na liloba na yo ete esika kokwesa muninga malamu yo moko okombola liboso soko komboli nde tango kwesa muninga wana nde akotika yo po ozala libre ya kosala ndenge olingi. Kasi soki tozali kaka kokangama na makambo mabe o bamemeli biso mwa totikala libre ekozala te. Bosunga biso na esika wana ndenge tosengeli yango na nzembo. Soki na biso moko kaka ete tolingana toyokana ekozala na biso mpasi yo ozali Nzambe. Olobelaki yango ete oko ekarte oyo bazali ya mabe oyo ya malamu baza kotosa bino bakoka kotikala po ete mokili ezala na Kenya, mboka na biso pe ezala na Kenya, pe Lingomba pe ezala na Kenya. Yango na kati na milulu na biso nyonso totia yango na maboko na bino. Biso awa toye na Yerusalemi toye mpona kosenga mpona biso moko kaka te kasi ndenge tosengeli yango toye kosenga mpona mokili mobimba. Toye kosenga ngo pe ntina na Afrique ndenge olobeli yango. Toye kosenga ngo pe na bamboka nyonso misato RDC, Angola na Congo Brazza ndenge bolobaka ete bakongo nyonso misato yango ekopesa Kenya na Afrique. Kenya wana yango pe kotambola na mokili mobimba. Pe na kati na Lingomba biso moko tosengete totika hypocrisie na biso moko tokokoka te. Bokitsa nde nguya na bino po ete tolongwa libela na kati na hypocrisie po ete tozala na Kenya ndenge tozali kosengela yango.
milulu na biso nyonso kino suka totianga na maboko na bino boko kobatela biso okombwa tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Twende nujambote. Oyo nyonso koki ezala $100, 5,000 francs, 10,000 francs basani ezali wana. Sima nango tokoti na ndako ya Nzambe. Basani ezali wana oyo nyonso obongisaki totia na basani.